qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Moutnayambi Awa, Azan Ndeko ya Cyril ou bien Ndeko ya Pamela? C'est la petite sœur de Pamela au Bozomona na Kalamingiti Awa, ou encore c'est la petite sœur de Monsieur Cyril Oyo Bakimiye na Banami Misatu. Non, Bakimiye parce que nous ne pas Misatu depuis 11 mois. Il y a disparition ou il y a séparation. Oh, il y a Pamela à Kimi Mobali. Est-ce que son anniversaire ou bien la manifestation à 100% Mobali non, c'est faux. J'ai failli pleurer dans le monde de Mobali. C'est faux. C'est faux. Au moins, non. Au moins, tant que tu bala, on va la rater pour mokile mona kelio ou bala. Ah ouais ouais. Oui. Pourquoi Mobali a exposer même banana yé na internet? Donc na yebite makambo ebanda ki penyel to moni Eliane yango pe côté mibal pe babito tika la simate faut pe moko na biso abima. C'est ce qui est un moment de dépression. Mais dépression na internet ça sert à quoi? Est-ce que batouné so bazo obligé ba secret ya foyer na yé? Prends ton temps. Prends ton temps. Est-ce que yon dit que mobile vraiment au mona moi au filmer moi si na yo azana hôtel oye au filmer ozolela osalelo ko moko na niveau na biso akini ezaku na poto te po banga bambila. Mais à niveau qui c'est tout ça normal. Non. Non. Na koka ko sa bongote. Mais yé moko pezo mi fingi sati. Alors, tant moi si oza ndak mobile azo privé ba makambu mususu. O soli na mobile ayokiti. Oko même qu'on utilise bana pour bapesa papa conseil que papa il faut traiter maman bien, maman a besoin à l'aise oyokiti. O luki ba parrain na bino mobile ayokiti. O luki famille mobali ayokiti. Fille moka lobby, mais oki fille moka ya quartier Pamela lobby. Oui. En tout cas moi so nyoko mi na libala na e makasi. Aza na raison vraiment atia mobali ka place à tieye pour mobali akoma bo. Ah bon? Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Donc il faut famille à mobali, na famille à mwasi bafanda, baluki basala nzambe bafanda, balandela likambo na mozindo. Quelque part il faut to yeba, to juger ka Pamela te. Oui. Il faut to yeba parce que nous to juger na Pamela te. To juger kakate. Tokoki ko juger mais to insister vraiment mingité parce que il faut to yeba raison nini o esali ke Pamela a quitté mobile nae a quitté surtout ba nae po Pamela na ndako mobile na zanga ya oliate donc il faut to yeba pe nini o Pamela bande ko mona na ndako wana po esala ke Pamela a quitté foyer nae non seulement pour alanda un célibataire mais alanda un homme marié au pe azana foyer nae n'indimite que Pamela malgré que oui naebi Pamela mais est-ce que mobali wana na Pamela bazalaki naye avant Pamela bala ou bien kaka air Pamela bali po Pamela pe nda kuna libala ko bimezala moi pas cette mobile privé liberté ko bima na yezala moi passe mais ce qu'on place sur une photo mituna donc ezana eloko isolé o eza caché o isolé kana sima ko lo ba ngana ko bi ba fille ebele pe na musa na biso mibali pe ka ya diaspora ba linga bango ba sala bango ba aventure te ba balana ba misu ba vandi awa misu pe baza na mboka o mibali na bango baza ozomona donc batika koloba ke non ba diaspora bango nde bato mibali ya libanda mboka nde ba komisa biso ba teti non oyo aza na relation na ye na kin akobatela relation na ye na kin oyo aza na relation na ye na Lubumbashi akobatela ngo nga naloba ngo epa mibali oui naloba ngo epa mibali secret moko eza epa biso ba fille ya télé so olingi o vivre na fille ya télé linga alinga yo. Ah voilà. Osomon ye alinga yo. Tant olingi o sentir vraiment que moi sinanga linganga. Parce que soka lingi yo ataba o bakoya ba leki yo ndeni, ataba o bakoya na ba paquet na bango, ataba o bakoya na ba cadeau na bango pona ye yo. Yo nde alingi. Mais so alingi yo ta osalo ba aventure. Est-ce que combien makambo otoza la victime nango na musala na biso et ça a biso passé ça a vraiment passé mais journaliste na métier c'est quand même violence c'est viol autonoba c'est un viol les lots tout ça moi de la femme en réalité beli basi ba subir
yango toujours ba awa azana besoin tellement azana besoin même ma dédicace peut ba obliger à que ne faut pas bimana bilo monsieur se peut bazala bongo nyon sauté voilà oui monsieur se peut bazala bongo tellement oui ngapé ba boka torokota pe place élève du maître Bina Filé que je salue avec d'autres musiciens tant que ça l'émission naé a dragué au boy balamo bossa sur émission naé. Ah bon? Donc attire vraiment la liste noire. Ma misère au abissoir. Oui, ça arrive ezalaka. Émission talami batu bako benga na 23h comédien na benginga. Oh ça m'a toza wa non mais je suis à la maison. Oh non, tokuta na ville. Ah, nabi r 23h tokuta na ville et si matin problème. Oh non, tokuta na ville na besoin na oh bona boye ngabi ah papa ata yo moko balinga moi sika na kiso. Oh moni tende na pesi yo ba vie. Ngabi non et si matin. Et alors artiste comédien on a zappé comédien mon na sala combo artiste comédien na bisinga kaka ndengo boy micro na opesa nini ebosananga obenga e vraiment bosa émission te ah yo na lingaki oboyaki avant to ça l'émission il faut to lingana nani makambo émission sima est-ce que tu rotanga kombo ne ate te na ko tanga kombo te me basé belé permettre Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bien, merci, très heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez. En ce moment, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, n'est-ce pas, où est située la capitale. Encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.Africa Elengi TV. Dans cette émission, nous aurons pas mal à décortiquer avec mon invité. Le temps pour moi de dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent. En commençant par le véritable Code Mboka, Willy Moucheni, le véritable Code Mboka. Et merci infiniment à Papi Mboza Mozali, PM Fondation. Et nous allons répartir cette fois-ci du côté de Djobourg pour penser à extrêmement bon. Il y a Boston Gama, Motomoro bien. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons tant à décortiquer, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans le monde de la femme. Aujourd'hui, tu as vu que la femme doit se comporter comment. Il y a Titi, il y a moi, si, il y a comment. Et surtout que nous sommes dans la presse, nous allons évoquer tout échange, n'est-ce pas, tout autour de la femme au niveau des médias. Comment est-ce que Bassi il y a médias pour se comporter. Bassi a médias aujourd'hui, est-ce que Bazo remplir, on a des critères, il y a moi si, il y a une femme aujourd'hui, voilà, une femme. Solana étant soit peut-être déroulement et puis marche, il y a bassin dans les médias et puis comportement, et ça comment. Avec elle, tant soit peignot surtout. En même temps, mesdames et messieurs, nous avons un sujet enflammé au niveau internet au nom de Cyril avec Pamela.
Oui, c'est un monsieur il est un peu en détresse, hein, donc on a une vidéo de part et d'autre on a vu sur mobile azo sala oyo moi c'est Kimaye atisundula ibana misatu au nom de Cyril là to solo là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Moutnayambi awa azan de koya Cyril ou bien de koya Pamela? C'est la petite sœur de Pamela au bozomona na Kalamingiti awa, ou encore c'est la petite sœur de Messier Cyril oyo bakimiye na bana misatu. Non, bakimiye basundole bana misatu. Depuis 11 mois, il y a disparition ou il y a séparation. Oyo on a vu Pamela akimi mobali. Toye ba vérité na ba vraie cause. Pamela akimi monsieur Cyril pona nini? Na yambeli bino mutu awa éclaircir biso. Est-ce que mutu amu azali ki ya Cyril ou encore azan ndeko ya Pamela? Est-ce que Pamela abandai komona ki mona meso et pas à Cyril pour Kima? Et pourquoi Pamela azobo ya kozonga banda Kima? Merci beaucoup mesdames et messieurs. Tozana Samantha c'est une concert à moi, hein. Bonsoir Samantha, bonjour. Bonsoir et bonjour Mike Lokamba, bonsoir et bonjour Naba Internaute nous sommes Hollande Bisso de partout na Africa Elengi TV. Bien habillée aujourd'hui, une femme, hein, modèle. Hein. Merci beaucoup. Tout ça, moi Nabiso, vraiment il faut tout respecter quand même culture, il y a Mbora Nabiso, culture africaine, voilà. J'allais dire. Culture africaine, merci beaucoup. Alors, une question qui me revient dans la tête, pourquoi seulement vous êtes la mois de la femme et Koka pour Nabola Takaboui? D'abord, comme on a boyé, c'est ça le coup, tout à l'heure, c'est la fierté il y a coutume nabiso nous c'est coutume et pourquoi bola tango kaka na occasion occasionnellement non to la tango kaka na ba mois de mars te to la tango à chaque fois mais ce qu'on a mois de mars to linga surtout pesa ngo valeur makasi to valoriser ngo parce que eza mois na biso ba femme nyonso bazo valoriser ba culture ya mboka na bango mais exacte que non ba congolaise ba jeune fille congolaise balata maputa ka na mois de la femme non to la tango pe na ba mois musu na lobi bongo à connaissance des causes parce que peut-être qu'aujourd'hui oui c'est normal. C'est normal, quand tu dis c'est normal, c'est pas normal parce que dans mon ayo chaque fois, chaque jour, presque chaque jour, dans ce que le monde on a tenu boyété, on n'a pas le boyété et qu'est-ce qui se fait qui est le lot dans mon quand même boyé on a bandé à question c'est parce que moi de la femme ou comme on a Samantha va parce que c'est là moi bilo a poussé au message moi bilo a poussé moi baslim nanga oui moi baslim short et puis voilà et le lot boyé ça va ndé na uti koloba oui que to la tarana biso yango. Mais peut-être que na yo est considéré voilà les un peu rares. Mais si koyo toza na mois de mars tozo valoriser culture africaine. C'est parce que toza na mois de mars. Non, to la tarango pe déjà mais na mois de mars tozo valoriser ngo lisito pe sango lisusu. To pe c'est sous culture, to c'est sous fier na culture na biso. Ozomona. Donc to bi que culture na biso eza pan yango tozo pesa ngo lisu valeur mais lobi te que non ba o bazola ta pan te na mois de la mars baza basité non c'est pas ça. Aujourd'hui ça te fait d'abord comment l'air où s'habiller en pan yo mo tali pena que non na lati di puta ça la comment oui et pesa moi poids mo boye ah et pesa quoi démarche on a tambola son na lati pantalon son na lati robe son na lati jupette nande na lati di puta bodon ngamo na se sentir que eza na likambo musunde na lati puta na ko sate on comprendre donc et pesa moi poids mo boye moi valeur mo boye na sentir na nzoto nanga. Donc, tu as différence, c'est ali. Oui, différence. Tu as jupette, tu as pantalon. Parce qu'avec pantalon, on a qui mamba, on a sabo. Mais ce qu'on a li puta, je dois contrôler mes pas. Aux hommes, donc on doit contrôler bapa nanga, on contrôler vandelinanga. Voilà. Oui, différence. Ok. Premier sujet d'actualité, vrai ou faux, Samantha, aux Andes, Koya Pamela, ou a Kimi Mobile pendant 12 ans, il y a cela. 11 mois à Kimi Mobile Natika Sundole na débat vrai ou faux Samantha Azan de Koya ndeko ezate ka ke bobo tamalibu moko non
ndeko ezate ka neti yo boza ndeko nanga parce que oza mutu oto yebani oto kola ensemble oto mesana komona na yango déjà wana esali kindeko ezate kaka boza makila moko nde biso tokanisaka non voilà tokosolola na ba question na bino tokosolola ebele mais avant to solola tokotana na place o bino osenga to moni nde ona biso papa pe kimia malembe tika ba video nanu obala lela raté. Oh là là, c'est pas pour lui, c'est non bien. Oh là là, c'est non bien. Ouais. Toria Toro Belango. C'est pas un homme bien. Un homme bien qui n'a pas tout le monde rigueur quoi, moi réglo quoi. Donc moi ça tient A P A. Moi ça tenga voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les médias? Aujourd'hui, on vous a traité que vous êtes traité de filles légères. Des chroniqueuses légères, Boya na presse, Pona, Kuluka, Mbongo, en quelque sorte. Lelo, presse en ligne, surtout ceux qui sont bassi, vous en avez alerté. Boni comme on a prêtre était, boni comme on a garçon un disque était. Vous voyez, nan, baboaka yana nani wana, nana baka ifali, et c'est comme la rabine et puis comme la rabine vous gérez comment les lots besoin la valeur té bazo traiter bino ba fille à presse légère ndumba mola sorte baksa voilà Mike ndeka balobake mbuma moko efingisa ba mbuma nyonso kolobake ba fille à presse en ligne baza bandumba ba traiter biso na ba kombo nyonso vraiment et ça la passe parce que exacte que biso nyonso ndé toza bongo eza na batu mususu oh vraiment oui na koyeko boyango te poso na boyango me ba internet na biso ba ota biso ba yebiki ba mona pe ba réalité belé eza na ba film mususu oh vraiment ba uta ndako aye na ye ko sa copie na ye na musala oh ya presse en ligne ayo sa kindumba na ye et puis to mona ba façon nini ba fille wana ba se comportaka au mona mutu osa l'émission gros moi pas na ye le belé le côté asa libre. Alors ça l'émission na singlé. Tandis que un journaliste chroniqueuse a coquille jamais que ça l'émission na singlé. Au moins on muto ça l'émission asa à moitié nu. Sur là c'est la moitié nu, selon yo, ça la moitié nu pour nani. Excité batu. Mais surtout à moi si Mike. Yo ko ça l'émission na singlé, batu ba otalo ba mona normal. Mais peut-être na kosa l'émission na kilote ya mukuse na kilo voilà na kilote ya mukuse corps velu voilà OK to boya ngote na kilote ya mukuse mais ozomona ke ezapo o séduire batu o bazotalao ozomona tandis que tant totelema abwe o vanti liboso batu bazotalao ya ndenge nyoso mutu ko juger yo na elobeli na yo mutu ko juger yo na façon na yo ya ko s'habiller ozomona donc ba o basala musiba o ba yana cop ba yela cop na internet ba yebana na bango kaka ozomona ba yebana kaka parce que azana soka yokika mutu kingana akobwaka mutu ba mona na mutu wana te ayebi mutu wana te ba moko ndeka o yambinga bona yoki obwaki pegi nga pe ba mo pegi na pesio ba mbote belé ozomona nde batu o bazo fingisa musala na biso mais elobi te kindumba na télévision kindumba na nga premièrement na loba kindumba eza na métier nyonso mais eza ka na télévision te parce que voir même na église na kati église okomona surtout ba maman catholique wana ba maman catholique ya musupe ba bimana ba sango ba maman musupe to ba sœur musupe to mona na kati église ba bimana ba pasteur mais ya biso mingi batu balobela ngo parce que to sa métier moko o toza exposé au monde to sa métier moko o toza exposé ezate que non ba traiter ba fille ya télé baza bandumba ba fille ya télé baza bo so na kie na point musuku tu na koloba ki ba fille ya télé baza ba fille o baza n'esprit Okoto nanga peut-être que ba fille à télé baza ba fille au bazan esprit pourquoi bazan esprit selon yote bazan esprit parce que esprit ya bimana mibale belé on esprit on ben esprit non esprit ya bimana mibale belé te bazan na maîtrise tu sais pourquoi yo kana bisa on appelle ça raison nanga yo kana bisa raison nanga yo kana bisa raison nanga ezani maman au moins peut-être nga ça monte il faut du moment bonheur ndé na zaboy non ça l'émission batu ba otala nga ya ndenge nyonso ba pasteur ba odragenga banganga ba odragenga ba voyou ba odragenga ba responsable ba odragenga mais peut-être so na yebi kie nazana mutu nanga peut-être Maxime Kanda yende tozala naye
na ozala fidèle na ye et puis na otala elobi te ke bato nyonso wana baprochaka biso bayaka kaka na ide ya malamu mosusu aoyaka na ide moko ke peti ana namonaka nzoto na ye naleka ozomona tandis ke bafille mosusu oyo bazalaka na ndako oyo basalaka mosala mosusu soki peut-être otie bango place oyo biso tozalaka soki peut-être bato oyo balingaka biso bato oyo balandaka biso balandi bango mosusu baoresiste te mais ce que tu as dit que biso toza na esprit parce que toza na maîtrise to maîtrisaka ba genre nyonso ya mibali wana ako approcher mais mususu ota mutu musoko ya aye na lisolo mo ya bolingo ya buzoba mais o memeli e bien au moins pe botikali ba master botikali yaya na leki botikali papa na mwana donc bokompe ko sola bien mbala moko idée zaki na ngwa nini alongoli yango yango nde nazoloba ke toza na maîtrise oza na maîtrise ou bien boza na maîtrise la plupart pe baza na maîtrise. Moi personnellement naza na maîtrise mais la plupart pe baza na maîtrise et puis ba o pe basala rapé buzoba na bango to mona ba résultat na bango ndenge bimaka et ça la biso passe oui bandeni ni question mon bala a jouer envers yo au moins que garçon na pour ça que non ale kanga bi alianga Mike moi sinon son nzamba pesa biso moi si mayele moko bo au moins tant baloba ke mon garçon na pour ça alianga oui toyebaka toyebaka donc tant vraiment muto ya vers yo soroza mayele soroza une femme sage oyeba tant ka bo solo là ba acte ou à proposer façon na ya ko solisa yo tu vas directement comprendre objectif nini voilà intérêt nini yango o esali ke approcher yo osomona okoyeba ngombala moko okomona msungu so bandi bosolo la te et boyebani temba moko ah bonjour ndeni ah ochosa combien bonjour ah tindelanga no identité na donc soroza sage on comprend déjà ah oyo ide na yeza bobo mususu pe Mike akoye koye ponga ekomelanga déjà garçon wa yelanga donc garçon na yelinga makambo ya ONG na ye aza mannequin aza na agence na ye na ONG na ye lokoza journaliste ngana za na Brésil na za na besoin to bando travail donc ayelanga makambo moko na mutu nanga akoye non akoye ko lianga te parce que ngaza bien privé ya quelqu'un akoye ko lianga te et alors Mike nasuka nango na yaki ko comprendre ye ngape nazo étudier ka ayo bisanga non na comprendre na lotindo to moko boye na simbio na loboko tozo mata place moko batu bazo betela biso maboko donc jour kaka apesa kinga ndoto na bamona comprendre que ah nyonso na banda lo besoin nango lokuta donc objectif na yeza que a draguenga ozo mona yo no bi que toza na maîtrise au moins vraiment mutu mususu neti ba biso mutu mususu vraiment oyoka e bandaka loyoka e bandaka mais mutu wana zo benga pour te dire que Samantha il faut que na émission na on a fan na yo mais on résister OK merci so na epé bien bosuki wana monsieur zaki moi si musu mais ce pèse moi si musu même femme mariée mususu alingamba moi ça ni ACD donc batika ko traiter biso ça la biso vraiment passe mingi komona de ba traiter biso ba journaliste ba chroniqueuse ba ndumba ba fille moko infidèle bazana mibal partout mibal ebele vraiment ça la biso passe voilà est-ce que batozo ba que non bato bazo comme ça bino pe ba ndumba eza ba diaspora oyo bani komona ba numéro na binoté hein ba fille à TV hein parce qu'aujourd'hui c'est mois de la femme on doit quand même le profiter ya ko solo lango un peu balobi bandi on a vu la diaspora bali komona Samantha tia numéro te une fois tia numéro ba cliquer mbala mo bani ati c'est comme là yo ba dragueur mingi ba utali banda par téléphone non ko draguer moi c'est qui pas na wote partout ba dragueur mais ba numéro pende totiaka oui oui ba numéro pende totiaka ezala teka pona ba dragueur oui et comment nango et puis ton balo ba ke bande kwa diaspora ba komisa biso mitu makasi non ba o ba komisa mitu makasi eza pe na ba misusu ba idaka biso na conseil ngaza ba yaya ebele o baza pe na basi na bango misuku tokoma ko sola na basi na bango bien mais bazala wana ba benga nga Samantha to mona ko musuku vraiment biso déjà que non Samantha oza fille mo bien na sola na yo bien mais ezana ndenga mabete tellement basango musu pe kenda déjà que ba fille à télé yo ko solliciter bien mais yena mutu na déjà te ndenga kabelinga bose ki ana idée kutena mutu aza ko se respecter voilà voilà yo okotia déjà na mutu na OK alinga linganga oui ça arrive mingi pe balinga biso mais mingi pe balinga biso pe za pe na ndenga mabete ko lobaki ngana to bi ba fille ebele pe na musana biso mibali pe ka ya diaspora balinga bango basala bango ba aventure te ba balana
misu bavandi awa misu pe baza na mboka o mibali na bango baza ozomona donc batika koloba ke non ba diaspora bango nde bato mibali ya libanda mboka nde bakomisa biso bateti non oyo aza na relation na ye na kini akobatela relation na ye na kini oyo aza na relation na ye na Lubumbashi akobatela ngo na diaspora pe akobatela ngo donc c'est un peu ça. Est-ce que moi si il y a télévision akoki pe ozana mobali moko? Bien sûr que oui, pourquoi pas. Arozana mobali moko pourquoi pas. Mobali moko kaka oui. Arozana ye pourquoi pas. Tozala basi neti basi nyonso. Ngana lo bango e pa mibali oui. Na lo bango e pa mibali. Secret moko eze pa biso ba fille à télé. So olingi o vivre na fille à télé linga alinga yo. Ah voilà. Osomon ye alinga yo. Tant olingi o senti vraiment que moi sinanga linganga. Parce que soka lingi yo ataba o bakoya ba leki yo ndeni ataba o bakoya na ba paquet na bango ataba o bakoya na ba cadeau na bango pona ye yo nde alingi mais so alingi yo ta osalo ba aventure pona ba o basala mibali ba aventure parce que netinga boso na lingi te na lingi te. OK. Très bien. Et bazo traiter binopé sous que le lobo komi basi ya musicien. Que ça la émission na musicien. Au moment caméraman à zongi azoma kamwe sala manakati ya presse caméraman à zongi bino botikali à papa na maman na musicien le musicien tout ba moni ba sentir que non ba journaliste à presse à ligne baza na faiblesse na niveau ya dégâts. Est-ce que déjà pe combien que musicien moko bon pas na niveau ya Congo mais combien pe musicien moko déjà dragueur ba musicien congolais na biso. Vraiment sur le lobby que nane komelanga te que musicien draguenga c'est faux archi faux wana bimi lokuta parce que ekomaka nga Mike na koma même na ba limite des fois na ozanga invité na bi ke na benga Mike lokamba ya na nga opimelanga émission opimelanga temps na été poto présenter émission parce qu'avec d'autres musiciens tant OK au ça l'émission na a draguer au boy mbalamo bossa sur émission na été. Ah bon? Donc attire vraiment la liste noire. Ba misère o abiswa. Oui, ça arrive ezalaka. Obenga e vraiment bossa émission te yo na linga ki oboyaki. Avant to ça l'émission il faut to lingana nan. Makambo émission sima. Est-ce que tu rotanga kombo le ate? Te na ko tanga kombo te me basé belé. Permettre non s'il vous plaît. Basé belé kaka. Yende. Ozomona. Joal va momite hein. Donc c'est ça. Donc on a deux combos voilà. Wana ezaka deux. Oye bata moko vraiment bo comment commun. On tunga mais Samantha pourquoi zo tourner les pourquoi ozo tourner les sous donc c'est un peu ça. Tokuta na baka wana. To ba bela que non ba musicien ba komi na rage ou en tout rage. Et puis et qui n'a pas ba musicien té même ba comédien même ba porte-parole. Non porte-parole. Oui, au moment na fille moko journaliste a tourné ka mission na comédien wana na comédien wana et puis seulement comédien na tala makamakas. Ngana tourna une fois émission na comédien na vanda émission talami batu ba ko benga na vandi na ndako ba 23h comédien na benginga. Oh ça m'a toza wa comme non je suis à la maison oh non tokuta na ville. Na bi heure 23h tokuta na ville et simba tel problème. Oh non tokuta na ville na besoin na oh bona boye ngabi papa ata yo moko balinga moi sika na kiso au moni tende na pesi yo ba vie. Ngabi non et simba te. Et alors artiste comédien on a zappé comédien mune na sala combo artiste comédien na bisinga kaka ndengo boy micro na opesa nini ebosananga. Donc Michael Okamba. Si yo yebisanga wana eza bandeko na biso diaspora te mais bandeko na biso tozana bango ayebisanga bango. Na ba porte-parole. Na ba porte-parole. Surtout baleki o bazoya vraiment okota monde yango voilà bango vraiment do bazopesa banzoto na bango pona ka azana besoin à apparaître azana besoin batanga kombo na ye azana besoin asala émission pena mutu voilà ala choix de fallait ça allez ça c'est ça
Et bah porte-parole wana misusu soko boy ba comme soko senga ombo. C'est que tout le va porte-parole au ba sala combo. Oh bah sala combo oui. Pour ne pas citer l'air non. Pour ne pas citer l'air non. Oui. Mais ndena lobi ba to bépé ba comprendre. Très bien. On a déjà nous comprendre. Voilà. Et comment est-ce qu'on m'a cambuké au Pesimbongo, au sale mission na ye. On n'a pas de choix. Talasco combien makambo autos à la victime na ngona musa na biso. Et ça a biso passé, ça a vraiment passé mais journaliste dans métier c'est quand même violence, c'est viol autour c'est un viol. Oui. Ah bah monsieur bah violer bino. Comment un métier à mutu oblige, c'est une obligation, vous obligez mutu rapport sexuel bah obligé à mutu. Et ça consentement des personnes. Au moins monsieur peut balbanga na peso ba vie, ngana sala ke o talama, ngana na bando cette émission na chaîne mususu te na bando sala ka na yo. Pour ça, soza na maîtrise te, soza sageté, tu vas te laisser faire. Et après, quand les mêmes moutons qui peuvent bête la mouninga na musuli solo. La bimainaï. Au roman na musu ba photo musicien musu donc et ça là vraiment bien été. Surtout makambone bandaka non pas ba musicien avec comme pas ba comédien et comme pas ba porte-parole. To banga pe lobby comme pas na bino ba journaliste. Tozo banga. Donc et pas tout ce commentaire. Te netinga vraiment boyata journaliste moko nante vraiment oh na salle émission na ye non nante ko te naibi mutu moko ah bon voilà toye ba ekaka voilà toye ba ekaka donc on mona ke c'est émission tu passes à la maison ozomona donc ezo sala passe mingi toza victime ba musicien ba pesa biso sous valeur na biso te parce que ba makambo wana e banda déjà avant et puis ezo continuer toujours tokena même ka pour émission te même ka pour na dédicace ils appellent ba film ou pe ba journaliste pe pour musicien bo ka il faut ba bimanaye. Mais ce que tellement Azan a besoin, tellement Azan a besoin, tellement Azan a besoin. Même ma dédicace peut obliger à que ne faut pas bimana bino. Monsieur super bazala bongo, nyon sauté. Voilà. Oui, monsieur super bazala bongo. Tellement oui, ngapé ba boire. Torokota pe passer. Élève du maître Bina Filé que je salue. Élève du maître voilà. Banga chanter. Voilà, ndeka na banda oloba et au moins est-ce que chroniqueuse mususu azana besoin ngape fona sala combo kaneti glory langa ça fona sala combo kaneti ba mususu basa mais ba éviter effort nini o bango basala ozomona au moins azana besoin musicien o abwakiye akepa o abwakiye akepa o abwakiye mais au moins que nyonso na azo utiliser nsoto nae yazomona ke non yazomona ka komama eloko te voilà ekokomama nango ekoyebana te bazolia voilà c'est ça yango nde mutu ezosisa pe ekita pe valeur ya biso ba fille à télévision. Est-ce qu'aujourd'hui la presse en ligne de tozoloba awa média en ligne ils ont la valeur ndenge zomona la ligne où vont les choses zomona pena que non tous en la valeur non valeur ezali souté. Valeur est souhaitée parce que bato belé ba bébisi musala. OK. Bato belé bazo linga musala te que a kota na musala na monde après te pona na sa musala na azongo passion na été mais azongo neti place moko boye wa ozana facilité ya kozwa quête ya ozwa basket place moko ozana facilité ya ko voyager place moko ya osala combo yango prévendre to lobite ke ba fille nyoso o ba voyager ba kendaka boye na musala biso ba kendaka mibali ba benga bango no mais la plupart eza mutu o boye banité o munana te alors na te ke na za beso tokutano ata na Turquie ngape fo ba mona nga photo na carte avion ake Turquie mutu ayebite azana malade ou pas osomona nyoso wana kutu papa donc nyoso wana ezaka po de ambition lelo ko la tango lobe la tango te ozomona afuti billet na ye logement na ye makambo est-ce que comme vraiment ndeka kezalaka azonga asani amemi mala nyoso na po ba mona mais mutu o vraiment so bando linga musana inde biso tozaki okola otala ba Hélène Kalema otaba Virginie Manganga otaba Evelyne o nzambe ngape fona ko makabo nga vraiment musana nga o olandeli yango pe ba mingi za bongo
destruction ils a pas na bango déjà comme bango ba baby saka yango wana pe le son on les a pas na bino pour là on ba Virginie on ba Camo est-ce que bango baza elembo lelo ya exemple ya opesa exemple na presse mais oyebi que série bango babandaka bazaki elembo kopesa exemple parce que tu habites pour série on internet tu peux zaki te pour série on peut makambo ebele pe nde vraiment nde za babi ndaku oyo bango bandokanga makolo ndaku oyo non bandokanga makolo non mingi pe babanda olesa pour na yebi bata TV bele balesa mingi pe babanda olesa donc bango siko kindumba bango mingi basala ngo ya kobatama chroniqueuse oyo o monto à télévision ya ndo bimana ministère yebuta kuma moi sabwe mais ce que le sala nga pasi ke omona ba chroniqueuse wana o biso to respectaka omona moi musicien mo kaza ko to leke pa na bango mais okuta ebo obima na chambre à musicien wana ota vraiment ka yé vraiment quelque part aux une valeur na esani ekiti mbala moko lelo Samantha aboti mwana na ye olinga a embrasser carrière oyo non pour nani non olinga te pour peut-être esprit nga na zango mwana nga zango te na olinga te ke mwana nga kuta na ba obstacle onga na kuta nango okyo sala émission na mutu bo bandino émission ta lingi oboy apoti na chambre abi savant na oya avant d'ici un sous de 11h ti 17h atindeli mutu yebisa na tourner souti abenganga na olinga mwana nga kuta makambo ana te na olinga mwana nga te kuta makambo que comédien moko comédien be porte-parole moko comédien naza besoin to ça l'émission lobby oui mais est-ce que je peux t'inviter quelque part mono za moi si kitoko na olinga mwana nga kuta makambo ana te na olinga ba traiter mwana nga lesbienté na olinga pe mwana nga te akutana na ba concert moko ya ba yaya o baleka na TV kala biso tobi ke ba basi mais azobenga mwana azobenga ngai po ayebisanga ke non na linga kayo na za besoin koma mwasi nanga. Ça fait mal, ça fait très mal. Bana basi botala makambo bazo sibi. Ezaka na presse te ne fona lo bango. Aujourd'hui na domaine union surtout à wana kati mboka. Toujours mon ango par-ci par-là. Chef alinga bima na ba travailleur. Lelo po ozwa musala na banque. Folisa panza makolo. Opesa loko, ozwa pe loko. Pe loko ngo opesa, loko yo pe ozwa. Bien. Donc, le monde et ses réalités. Où allons-nous de Tolobaka? Toujours qu'il y a basi les lots victime, il y a viol, baso space sans autre na volonté na bangote. Parce que réalité ils ont des mususu. Les lots métiers na biso ils sont nobles, basi bando salon calmement. Mais t'as la difficulté au bakuta na nango. À rencontrer Bissonio surtout porte-parole ozoliaka biloko na sima leader na yo parce que leader na yo azana combo au commissaire ngolo l'église cop gender surtout bana bazo bimaka baleki bazo bimaka lobi bayi na bango eloko te bozo ko sa bango ni bo fulai yo minza bo fulanga c'est ça pesoma ngama yo ngamale na koma bo musicien ni na fulanga apa nzambe tumaote na vivre un effort personnel dans moko. Donc ça fait mal, ça fait très mal. Et ça quand dans le domaine de la précité, quand on est dans le week-end dans la banque, qui dans ba réseau téléphonique, na l'église, même dans l'église, pasteur. Il faut tout peut s'attacher à maman Mokambi, secrétaire, Moni, tout le temps il faut être avec moi. Il faut comme ma secrétaire particulière nanga. Voilà. Il y aura des pasteurs, il faut comme ma secrétaire particulière nanga. À tout moment, il faut zanangaï, donc voilà. Les lots, tout ça moi de la femme, ma réalité belé basi bazo civil, yango tozolo ba awa. Alors, Samantha, tout le monde vidéo sur Tambola, où il y a Pamela avec son homme, son ex, parce que Babouani, au nom de Cyril. Il y a un peu de Jotale en auto qui est en régie, mais enfin, nous allons revenir pour commenter là ici. C'est parti avec Peggy Bokele Kelino. Tu es dans c'est un hôtel ici. Un marché de quoi? Moi, ton mari, je ne suis pas au courant. Tu es rentré à 3 h du matin.
Tu es rentré à 3 heures du matin, n'est-ce pas? Est-ce que je suis encore chez toi? Tu n'es pas chez moi. Tu n'es pas ma femme? Dis-moi, ta famille sait que tu n'es pas... Je le fais justement. J'étais ici, j'ai entendu la personne, il n'y a pas de problème. Justement, mais nous sommes dans un hôtel. Je vais filmer tout l'hôtel, comme ça on va voir. Oui. Pam, c'est ça ta vie? Tout l'argent que j'ai dépensé, c'est pour ça. Je t'ai épousé, je t'ai payé les études, j'ai fait de toi ce que tu es. Ok, tu as couché avec combien d'hommes toi, pendant le mariage? Tu ne m'as pas vu faire. Ah bon? Avec Willy? Avec Willy, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? Tu es rentré à 3 heures du matin avant-hier, Pam. Tu étais où? C'est ce que tu penses, j'étais à la maison. À la maison à 3 heures du matin? J'étais chez toi avec ta mère. À la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à la maison. Je suis venue en C'est moi son mari. J'ai une déco. Je voudrais savoir ce qu'elle fait ici. J'ai une déco à faire. J'ai une déco à faire, donc j'entends. Ici? Ouais. Regarde, il y a des chaises à l'écran. Ça, c'est pas un hôtel? Je sais pas si toi tu viens de Ça, là. c'est pas un hôtel. Je sais pas d'où toi J'ai tu vu viens. ta voiture, c'est pour ça que je suis venu. Justement, je l'ai mis là. J'ai vu ta voiture, c'est pour ça que je suis venu. Sinon, j'allais partir. Si je Bonjour, devais madame. faire du mal. Je n'aime pas cette vie. C'est ma femme. C'est quoi cette vie? Quelle vie? Tu Vous savez que c'est ma femme? Tu m'as trouvé avec un... Aucun, non. Je suis dans tous mes états. Je suis venu en rendez-vous. Je suis venu en rendez-vous dans un hôtel. La décoration, c'est dans un hôtel qu'on prend rendez-vous. Madame, vous l'avez invité pour un rendez-vous de déco? C'est pas un hôtel premièrement, on est sur une terrasse. Une femme peut organiser une fête sans l'autorisation du mari? Je demande, madame, vous êtes mariée? Vous pouvez faire vos histoires sans votre mari? C'est moi le père de ces 3 enfants. Johan, Kenan et Faïda. C'est moi le père de ces enfants. Je suis allé voir ses parents avant-hier, n'est-ce pas? Fais-le. Je suis allé chez ses parents, nous avons discuté. Nous avons discuté. Elle est rentrée à 3 heures du matin avant-hier. À 3 heures du matin avant-hier, n'est-ce pas? Merci. De retour sur ce plateau après avoir regardé cette vidéo. Merci à Merveille Mampouya pour cette belle réalisation. Samantha, tu peux réagir quoi? Tu as la modèle au Bassi Bazofingi Sabatou. Moi, ça qui m'a mobile pendant 12 mois. À son mobile, na 3 bannes. C'est vraiment. Et là, vous avez malam pour nayo. Non, eza eloko malamu te ponanga. Mais quelque part, il faut to yeba. To juger ka Pamela te. Oui. Il faut to yeba parce que nous. To juger so Pamela te. To juger kakate. To koki ko juger mais to insister vraiment mingité. Parce que il faut to yeba raison nini o esali ke Pamela a quitté mobile naï, a quitté surtout ba naï. Pour Pamela n'andora mobile nazanga ya oliate azanga ya olata. Pour nazomona les gars donc le monsieur azana vina epé bien voilà bien azana oyo mobile akoki kozala na je crois entre Chrome je crois et ça d'abord côté Sika BF plaque ou quelque chose dans le voilà pas même 3 mois la circulation voilà on a précisé parce que nous azam tanzalate donc il faut to yeba pe nini o Pamela bande komona na ndaku wana pour esalaki Pamela a quitté foyer naie non seulement pour Alanda un célibataire mais Alanda un homme marié op azana foyer naie Ozomona. Donc Pamela pe na kati ndako libala na mwana pe makambo bele okoza na mobile peut-être so mobile azo simba ote o vanda ka poza mobile na o PC conseil a simba ka ote. Ce mobile azo simba ote. Ce mobile azo tia à l'aise te. Ozomona. Ce mobile azo pekiso ba prière. Non, nakoki manda kute po mobile simba kanga te nazo kende malembe. Ce mobile a pekiso ba prière. Ce mobile azo simba yote. Ce mobile azo pesa yo mbongo te parce que moi nanda kunde za wana moi si mutaza maîtresse ya ndako. Moi si ndaza na besoin ya mbongo po na somba boy na sala boy. Mais ce ko za mobile ye moko kenda ko somba biloko nyoso ayeli yo na ndako. Oza na droit ya ko simba mbongo te mais tu manques de rien. Déjà, merci beaucoup. Pour répondre rapidement, on doit éclaircir leur lobby sur le mobile à prière. Déjà, dans le cas de Pamela, on limite le mobile à prière. Pour ce mobile à prière, c'est-à-dire que tout ça est un débat intelligent. C'est-à-dire que Pamela a une vie à prière.
Pamela bana banga nzambe ngana kanisi te ke mwasi o abanga nzambe a kino kota libala pa mobala batabala un déjà photo longolang équivoque wana photo longolang. Oui. On est d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Beaucoup, mais ok. Mais le lobby, ceux qui m'ont balasé qui sont ba prière, na lobby te kaka na Pamela. Parce que ezape na bakana. Pour Pamela nde bimi. Ozomona. Ezape na bakana. Et alors, tant au moins si oza ndak mobile azo privé ba makambu mususu. Au soli na mobile ayo kiti. Au quand même qu'on utilise bana pour bapesa papa conseil que papa il faut traiter maman bien, maman a besoin à l'aise au yo kiti. Au luki ba parrain na bino mobile a yo kiti. Au luki famille mobile a yo kiti. Plus qu'on a condamné Pamela parce que à quelque kota libala et pas mobile musu. Normalement il faut qu'il azon ata na famille na ye ou bien na belle famille na ye. Parce que juste à présent le monsieur et le mari ont une bonne relation na famille à Pamela. Dans ce cas le bakeno moi une fois na pas na bino. Wana ya lobby. Wana ya lobby est-ce que bolandeli a une bonne relation na famille à Pamela? Wana ya lobby, mobile ya lobby. Parce que jusque là, tout le monde est na famille Pamela pour il semblerait que mobile a boté libanda. Mobile peut boté libanda. C'est la vraie cause. C'est ça. La vraie cause. Non, il y a une cause. La vraie cause c'est que pousser Pamela à quitter foyer naie pour akende kokota libala pas mutumso. Mais quelque part il faut tomituna. N'indimite que Pamela malgré que oui naebi Pamela. Mais est-ce que mobile wana na Pamela bazala kinaye avant Pamela bala ou bien kaka air Pamela bala pour Pamela pe nda kuna libala ko bimezala moi pas cette mobile privé liberté ko bimana yezala moi passe mais ce qu'on place wana il faut tomituna donc ezana eloko ezole o eza caché o ezole kanasima tant osiko biso tuna média to royeba makambo wana jour Pamela a refungola munoko na ye quelque part to condamné parce que aza une femme mariée a ko quitter ndaku na été pas bimana mobile musu mais quelque part pe ebele pe to condamné mobile ebele to condamné mobile là bon voilà mobile azolanda bolingo na ye na moni Pamela une photo ici guitare donc une belle taille Pamela Zango est-ce que c'était si important il y a comment on a bana au bazole kana télévision papa bien qu'il y a un moment moko to ba demi mort donc il y a un moment moko mais oui mais c'est quoi nga est c'est ça parce que mobile azoli nga neti abima mobile moko neti Pamela za mwasi na ya liboso neti atikala ko tromper Pamela te tandis que c'est faux pourquoi mobile a ko exposer vie na ye na internet pour Pamela le mot parle que non tu es infidèle hein dans pourquoi oui pourquoi mobile a ko exposer même bana na ye na internet donc na yebite makambo ebanda ki penyel to moni Eliane yango pe côté mibal pe babito tika la simate faut pe moko na biso abima c'est ce qui est un moment de dépression mais dépression na internet ça sert à quoi est-ce que batune so bazo obligé ba secret ya foyer na ye peut-être azole la moi si atiki na bana azo pe courage ya zo bana na kende na bango peut-être asa ba test ADN na bana na po baso baza bana donc asa la yo ozo recommander mobile on la sala test oui asa la test aye ba pe ata la personne bana baza effectivement bana ye ah bon avant que aleka na bango na télé abanda ko loba makambo o eza clarté OK ozo mon makambo eza clarté parce que mo boti nyoso mike ndenga na yebi quel que soit les problèmes Penyel aleka ki na ba réseaux sociaux to mona ki aloba mais aleka ki na bana été to mona bana na ba photo mais non Penyel aleka ki bana ba bando ba non papa tu vois non asala ki ngote mais pourquoi est-ce que le monsieur a comme ça bana na ba uniforme bana ba comme ti ba jouer moko bo respect ya bana ezate donc place on zo condamner papa nazo condamner papa makasi OK et puis ayebi likambu il y a un habit qui a ça tinde papa osala pour mayebi likambu ayebi likambu o yezo luka ayebi likambu il y a un habit que jour to koyeba vérité ya histoire donc papa zo luka ko s'excuser na ba vidéo amone mutama ya malamu donc ayebi likambu papa lobaka celui qui s'excuse s'accuse voilà donc ayebi likambu et alors asa na courage ya ko avouer et non asa ba scénario o azo sala. Voilà, il y a une vidéo qui est circulée, tout le monde dit le monsieur Cyril a aussi prendre, n'est-ce pas, Pamela, na 4 hôtels, le Banda Hotel.
azo filmer pour tout ceci c'est là autant les vidéos on a Mike Nathalie vidéo ana Mike oza mobile réagir comment est-ce que yo ndengo est-ce que ba bengi son anniversaire ou bien la manifestation ya bato 100% mobile na yeba non c'est faux j'ai failli pleurer na monde ndeko na mobile azo loba c'est faux bino basi bosala mibali omoni non ezana omoni tango tobala yango babala ka tepo mokile mona ke yo obali ah ouais Babala ka tepo bamona ke yo obali il faut tango zobala il faut za consciente nde nazobala boye esili donc vie nanga eza mutu oyo eya butu azanga akoma liboma akoma nani vie nanga il faut na partager vie nanga na ye et alors bamabala biso lelo ekomaka tema na mona kiki ngani ya bali nga pe na bala nga pe na tia na statut nga ok c'est pas ça tant moni koza na prête tant moni koza na prête ya ko s'engager na mariage na vie conjugale vanda na yo nanu prends ton temps prends ton temps est-ce que yo ndimi ke mobile vraiment au mona mwasi o filmer mwasi na yo aza na hôtel oye o filmer ozolela osalelo ko moko te na niveau na biso akini eza kutu na poto te po obanga bambila mais à niveau qui c'est tout ça normal non non na koka ko sa bongo te mais yé moko pezo mi fingi ça mais ça y est la folie d'amour folie d'amour c'est ça folie d'amour pourquoi bota libanda ce qui pona e Pamela nda suki saba c'est pourquoi bota libanda ozo mona teke tant on lo baké na dossier oyo peut-être prise de conscience hein? Ah non bon, la vie nayoka fille moka lobby nayoki fille moka ya quartier Pamela lobby oui en tout cas moi so nyoko mina libala na e makasi azai na raison vraiment atia mobali ka place a tieye pour mobali akoma boy ah bon ça reste à vérifier donc il faut famille ya mobali na famille ya mwasi bafanda baluki basala ya nzambe bafanda balandela likambo na mozindo toyoka ba vérité bima ebele et c'est comme là au que non obélisi mobali boma lula na niveau non parce que na ko sa mobali mabete ah bon ngana linga kutu nde mobali sala nga mabe et pour nga so mobali osali nga mabe ozonga ka parce que er ozongeza trop tard so bazonga point bon mutaza mutu tango monique tango moni ozana elo mo tela bango non elo mo na tela bango te donc nga so salinga mabe so na za relation vraiment na zo tananga ya ko respecter so na monique to tambola bien te o salinga mabe vraiment premièrement non avant na zo décision nanga parce que je suis patiente na otalisa boité na linga boité to kende boité to sala boité ça so na monique e bala na te na tikaka Ozomon. Mais ce que yo tellement yondo salenga ma benzamba salanga grâce mo place au kende simba na ngokati. O lukaka ko zonga veranga. Ce que ero luko zonga nga pe na ozongela ote. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc parce que le mois de la femme tu profiter à cette occasion to solola na makambu ezoleka na internet voilà, elle connaît aussi Pamela. Yango omoni tozotuna ba question par rapport à bandeko na biso oyo mambutu ezoleka na internet entre Pamela et son mari son ex au nom de Cyril oyo bato reproché azo exposé bana pona nini bon moi je comprends aussi c'est le azana moment moko ya demi-mort de notre koloba awa azana moment moko vraiment il y a bien été donc il faut toujours pas consoler de on a biso wana parce qu'il y a qui peut commis ça la mabe ndenge comme na niveau ya boye bozo monaka bozo seka akoki peut commis ça la mabe il est temps maintenant que ba ndeko na ye famille na ye ba pekisa ye ba kalme ye ceux qui Pamela akoki kozonga na ndako ce n'est pas la fin du monde les affaires ya mobilité aza mutu aza na ba moyen na ye bien que mbongo eza pona moyen te azonga ka bo tant kolo mobali akoya tant kolo mobali akoya azonga ka nana zonga Pamela akite ka ndako wana aza wana te kolo mobali pe azali tolo basiko yo zo permettre Pamela ça la buzoba na so permettre ete non tant lobi ke voilà na faire comprendre yo que Pamela place à qui ako umela te akozonga rapport mobile wana pe azana mwasi na ye kolo mobile azali est-ce que yebi ke mai balezonga la simate ezala ba mai balezonga simate bazana makambo bolingo oyo na bosani kombo ya mutu bolingo oyo
ndeko na biso wana oyo azweli biso Pamela bolingo azopesa ye mutu ndeko na biso wana oyo atongi ba immeuble azopesa ye bolingo moko ya gravité s'il vous plaît bolingo oyo apesi Pamela na minute wana eza lokola baonana te baonana mayeba lezongaka nsima ti attention voilà kolo mobali azali ezalaka na temps moko oyo kolo mobali arécupéré mobali na ye alors temps wana Pamela vraiment obima perdante et puis temps wana pe ba vérité mobima Pamela aujourd'hui ça la fierté à famille na ye non azofingisa famille na ye azofingisa famille oui OK et surtout biso basi OK afingisi bino basi afingisi biso basi afingisi bino pona ni afingisi biso basi na comportement na ye atiki libala na ye quel que soit les problèmes malgré azana makambo lelo basi même ba couple ils ont divisé séparé na poto wana bino basi bien que ba mibali pe bana mabe na bango bazo reprocher bino mingi besoin ba règlement des comptes c'est-à-dire quoi Mike Lokamba moi si Mike Lokamba mobali ya Samantha tozanda komoko une fois na sali erreur mo na bimina na fimo yebi règlement des comptes c'est côté peut tu on a mutema yo pour bimana mutu mususu obimana mutu aleki ngo bien obimana mutu yo na yeba na ye pourquoi basi balingi lelo règlement des comptes peut-être on a zomona pas Pamela na Cyril les règlement des comptes parce que Cyril abotaki libanda parce que Cyril azali na basi libanda ya on peut moni Pamela comme kozongisa ba revanche wana pourquoi cette revanche na koy koloba boy moni basi o basala bongo no premièrement baza basi te baza basi ya kotia na ndako libala te mai tozonga sima mukie na sera bakoko na biso bakoko na biso babanda za ndeni omona mobali moko aza na basi misato et puis baza ndako moko lelo akotia o akotia bino basi misato na boza obligé ya koyokana pona nini bazaki mire et puis bazaki na maîtrise et puis bazaki na bolingo ya solo lelo o epa na biso ekoma très difficile omona ya mususu mwasi na mobali babalani mais mwasi aza na bolingo ya mobali wana te ozomona mais antimi libala pona ni bamona ke abalaki tango babi une femme mwasi aza mutu oyo azana être oyo azana mutema munene mwasi aza maman mwasi aza mutu oyo mobali akosala mabe otalisi papa kosala bote talabo salabo okoki kolemba mobali te soko moni kezo simba te osengi divorce peut-être pour mobile mibali misupe baza soka boy a boy mais ce qu'on kosala neti bras de fer parce que wana to robé en route guerre d'esprit tes bras de fer au tiers tandis que zalaka bongo te et puis mobali nanu ba papa na biso tango lingo bala mwasi il faut ta ko bala mwasi ka pona kitoko te ko bala ka mwasi te ka pona intérêt et puis mingi ceux to holande les appelle intérêt za na kati aspect aux évoqué hein oui intérêt pesa na kati parce que comme on a mwasi mobwe aza kitoko aza boybobobit nga vraiment il faut na kotaka na famille on peut-être yendenge bakolisa ye asala ra musala te ayebi na yete ke mobali il faut na za na respect envers mobali faut na servir ye mobali faut bo ye peut-être abika ke so na za mobali on fait les enfants c'est tout hein azana na tante que non oui ça esalelanga boy salanga pédicure sala bon non elle n'a pas ce temps là ozomone yusko mobali temps OK déjà et pas OK obali moi si on a pas intérêt moko boy mais ba revenir nango pe il faut supporter ozomone mais moi si oyo azana mais tant ozomingo bala moi so bikeno moi si oponi batia temps ya fiançailles eza poto yebana ozomone obi déjà oyo azala boy oh yazala bo tant de choses en moi c'est na ki copinage moi déjà ça dans ba relation belé c'est difficile pour na moi si ya boy avant dans na kati ya ndako azala fidèle pour respecter mibali tandis que pe okomona moi si mususu azandumba abimakana mibali belé mais au vendisi na ndako caractère na ye posé azotia mobali à l'aise ayebike soka yoki parce que mobali malamu olinga te moi si amona. Et puis moi si malamu pe ko kanga matoi mais malgré ko kanga matoi mais moi surveillance pe ya moi muke zala parce que mobala za mwana très bien merci beaucoup na servi la sagesse na lelo Samantha donc une question de curiosité lelo oui vous permettre grand frère na yo abala moi si ba kutai na ye na boîte de nuit ben eza mabete je peux permettre
Mais est-ce que bakuta na ndenge nini? Parce que l'anniversaire on peut comment fêter na boîte de nuit. Non, moi si yaye moko mela Azandumba ye moko akena ye. Ye ndenga ye on a copies. Makamuna ye. Non, wana ko permettre te mais pour moi ko banga mkezala. On peut permettre te. Moi ko banga mkende baloba ke libo ba tutela. Libo ka ba tutela pilipili. 20h. Moi libo ka ba tutela pilipili solisi la raté. Te wana bon nakoki pe kokota na vie ya grand frère nanga te. Mais sera tuni opinion nanga. Sera tuni nga vraiment non za d'accord te. Non za d'accord te parce que non na filmate. Beaucoup c'est la paix grand frère moi c'est filmera. Bon moi ça filma que ça m'a bêté hein. Ça m'a bêté. Moi si sera zo filmer et ça m'a bêté mais il faut te ba raison ni sali ki abanda ko filmer. Et tout compare ko ko tika. So maybe raison o sali ni abanda ko mela diamba wana pe boutique ya mela. Te diamba ndeza moi un peu risqué. Ah bon? Oui. Parce que mutu déjà sera mais la diamba za na moi babilo mo boizala vraiment moi bien te pour tika moi zala moi passe. Merci à conseil na Cyril tout si ça na biso. Voilà conseil na ko pesa Cyril ezaka qui a se maîtriser papa zala na maîtrise bondela nzambe nzambe za capable ya ko simba mutema même ya mama bana yo aya ko confesser nzambe za capable ya ko pesa yo kimia o mutema na yo ezoluka parce que ko exposer bana ko sala ko lela ko sala nyoso ozo sala et pesa o solution te donc bondela nzambe conseil na ko pesa eza luka elonga nzambe. Et puis, le corps reconnaître ma bien, c'est bien. Le corps l'onganzambe, senganzambe apesa yo maîtrise na kimia. Et ça la bien. Pour na Pamela. Pour na Pamela, conseil na kopesa en tout cas Pamela, oyo kisi famille na yo soni, oyo kisi bana na yo pasi, oyo kisi mobile na yo pasi et puis yo moko normalement, o commis déjà danger public parce que mobile vraiment à bibal ba banga ko approcher yo. Donc réputation na yo déjà eza sali et puis na monde ya YouTube etikali éternellement. Donc etikali vraiment donc conseil na kopesa yo Pamela mikitisa eza tarte luka mobile na yo bo vendre en famille bo bongisa tikape ko bebisela pe muninga foyer na ye ata bozala ki liboso quel que soit les problèmes tika ko bebisela muninga foyer na ye bongisa etamboleli na yo et puis luka nzambe et ça la bien donc conseil na kopesa bino nyoso mibale bo luka ka nzambe nyoso oto mona eza na ngona tina montele loko mi star na YouTube Pamela to yebi yo Pamela mais eza na ndenga mabe luka nzambe. Merci, nous sommes arrivés à la fin donc merci mesdames et messieurs bato batali biso du début jusqu'à la fin merci infiniment à tous ceux-là oyo bazo soutenir biso moralement physiquement et spirituellement. Et on a fait Simbote dans le boss Willy Moucheni, le véritable Code Mboka, Oyo Azota Rabiso. Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, on te salue là où vous êtes. Merci. Quand on est dans Awa, donc on a biso Cyril, courage toujours. Donc Bassi Baza et Belé. La minute Yoyo, Fukama, Senganzamba, Atalisa yo. Et là on y voit ça. Ça on maîtrise. On a maîtrise en même temps. Moi si balanda il rôle en intime, mon bal ça rend mon bal est en position de faiblesse avec sa raté. Aujourd'hui mi kanga ko na kanga na chambre kuna lela na kata chambre. Lela na kata chambre. Que on moi c'est à 4h du matin donc c'est pas bien. Donc l'homme se mesure devant l'obstacle. On a dit que l'obstacle est au côté d'un mot, il faut vraiment aux en maîtrise et bambaoté pour ne pas dire qu'ils sont pas ôtés. Parce que moi si au yaki nandenge yozo landaka ewana suka kio libela kio libela alors so suka kio libela o mela biloko mabe okufa donc toza mo pas ndeko na biso serré vaut mieux se maîtriser. Maîtrise na yo na silence na yo écouter ya yego lobebele pour place ya côté wana ya ndako ya place abato soit disons des bato parce que ndoko zolo ba kenon aza marié pe et puis ndako abato ola bon ça na ndako il faut banana ko bon c'est pas na ya outil entre yo na c'est-à-dire yo na yebo ça bien te yo tambol mabe pas tambol mabe pour ça la réparation ya zolo ba ke nokota na ndako kuna ay mabe za kuna allez-y comprendre quelque chose. Merci
À bon entendeur, Sali, on se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Merci Samantha pour votre disposition, votre disponibilité, voulais-je dire. Play. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.